a zali kimbangu, il y a zali boye, kotulendo, zali boye, mais tout à l'heure, wana, je vais dire papa pas dité, papa pas les akinani, mais avant cela, tu veux te autant de faire la fête, il y a Pâques pour le Christo. Christ va autant de faire fête d'abord à Pâques, il y a le 9, je crois, avril, c'est la Pâques, et il y a Koufaka, paix à Sekwaka, moi extrait, il y a un Zembo Moke, il y a Choral Ekodim Itaga, pour Nantine et tout à l'année, puis Yembaka, pour peut-être appeler la poste à Choral, n'est-ce pas Choral? Choral m'appelle très bien, je crois. Ok, je crois, Rosalabango, la semaine prochaine, tu es banni, et j'ai comme Choral? Choral Central. Choral Central. Pas un mix, hein? Pas un mix. Ok. Bah, je peux bien. Ok, j'espère que tu allons faire la Choral Centrale la semaine prochaine pour une émission spéciale Pâques. Tout à l'heure, soit Koufaka, à Sekwaka, à Zanabomoito, Negeninem, que papa Foukimba et papa Kimbondo, ce qui réellement te bengiopé. Bien que Zali, et juste on l'appelle Mingi mais il était que la résurrection à juge. Est-ce que vous avez appelé la plateau? Oui, tant que vous avez appelé, il y a un monde tout ça dans le besoin. Tout à l'heure, ça va tout solo. Vous avez appelé tout à l'heure, Zali à Yango. Vraiment. Tout à l'heure, ça peut mon collant, ils allaient qui boni, ça allait qui nini pour. Ah bon? Donc ça peut-être, au diège, ma casse pour le macaron, il faut me soigner. Je suis à Koufaka, personne qui a besoin de non, à Koufaka, assez quoi. Assez quoi pour mon tunnel, c'est quoi Koufi na moli, moi, assez quoi. Assez quoi na moli, moi, maintenant, mon souni, boité. Vraiment. Mais na moli, motel, Kazali, Mosali, moi, na moko, ya Nzambe, pas pona qui pona peuple na Israël, donc. C'est quoi qui peut nous dire spirituellement, mais charnellement, assez quoi. Maintenant, j'espère que le Foukimbondo sera avec nous la semaine prochaine. Pas tout le monde macabon après. Voilà, dans la parenthèse, mais ok, il y a des gens qui sont là après Pâques, parce que c'est la fête quand même. Hein. La fête ma chrétien. Il faut quand même Foukimbondo, ça l'a pris. Voilà, l'occasion d'inviter M. d'honneur en tout cas. La semaine prochaine, grand rendez-vous avec la Pâques na Foukimbondo dans Zalawana. Je crois Nzungu ya Bonganga Nanzawe dans Zalawana. Peut passer. Si tout est prêt avec Condé, on peut aller, je ne sais pas, il ne peut pas encore. Ok, donc continue Balamoko jusqu'à ce que Condé a en ligne, Nabiso pour la Tchama et Sewana. Pas ma tête, la semaine prochaine, on appelle la chorale centrale. Et vous y êtes, vous ça. Nous avons pas sur mon livre pour qu'il y ait oui, mais il y a un chorale qui dit ça. Ah bon? Peu vous qui t'appelle encore? Toi, est-ce que on dit que l'homme sort, hein? Ok. Vraiment, je ne sais pas, mais je me rappelle la semaine prochaine. Mon livre, vous allez faire mon livre la semaine prochaine. Ok, il faut que je me habité, voyage, je sais qu'il y a fait, il y a papa, pas de l'école de vraiment, fait les gars qui m'ont mingi. Na baïba, nyos, na bisika, nyos, to sangana qui pona. Ezaki double fête. Le 18 mars, ezalaki pona. Et bandela misala mfumu kimbangu le 19 mars ezalaki kokende à voyage spirituel mfumu mpadi donc na bisika nyoso vraiment les gars qui malamu ba kende ki na sungantela et les gars qui malamu ba ki na selembao na longweni kune les gars qui malamu ba bazalaki kuna epa ya na rateska et les gars qui malamu bemzete pe biso nyoso famille mpadisme tout ça kolanda maya papa mpadi. Vraiment, tout célébrer qui me connaît malamu mingi ko les calisos. Peut-être que je vais me dire voyage à papa qui pas des arrêts n'engagés pas. Voyage à papa pas dit. Le coup la kokisaka mission oya yelaka. La kisaka biso ke fumukimba mwazali mvuluzi ya biso baindo. A sengela ki biso religion africaine. A kokisaki oyo sengela ki a kokisa. A zwila ki biso indépendance oyo lelo tuzana yango. Lelo toza ko continuer mission pour na ko libérer race au peuple africain oyo ti lelo nanu emiyebite yango mfumu kimbangu na bokasi pe na molimo balobi no mfumu kimbondo kende munoko eza yo me malobeza ya biso pesa oyo koki ko pesa mapona peuple africain akwa ko yeba poto komi na tango ezoko senga makambo mususu lisusu kwa kusalema lolenge zalaki toute guerre mondiale lolenge pe guerre spirituelle la troisième ko conclure mission ne so banvulu zeza ko ya la faut préparer batu
bayeba déjà que tozana kati tumba ya molimo donc tozana guerre des religions donc yango moni lelo muntu na mutazo ya oya yena boy oya yena boy parce que baza ko luka ko étouffer eloko o eza promis parce que même na 21 batu bayaka po ba étouffer étoile ezalaki na mfumuki mbango batelemaki ba oyo bayaki basusu pe bakangamaki mais na likambo yo bit nango penza bakotaka na mozindo te parce que mfumuki mbango azalaki na bit na ye oyo akangemelaki bit na ezalaki ya ko évangéliser pe ko réveiller peuple africain ayebete azali na nzambe oyo abakoko na ye donc abane ko adorer banzambe oyo ezalaki ya biso tende mfumuki mbango azongaki pona kopesa biso boyebi ya kolongola biso complexe parce que batu bakanisa kaka Yesu mutazali mubikisi Mahomet mutazali mubikisi Bouddha or biso pe ba peuple africain nzambe ya biso pa kaniselaki biso na ndenge atindelaki biso mama kimpavito azalaki mama ya lokumu oyaki ko révéler biso boyei ya mfumuki mbango mfumuki mbango aye apesi biso ete simwa mibala koya simwa mibale aye akokisi oyo ye pa kokisaki atalisi biso peke ye azalaki simwa mibale ayilakisi biso mfumuki mbango po soko ke même na religion kimbangiste kuno komona ke bango moko bakolo kimbango ateyaka kimbango azali motinda mi ya Yesu mfumu mpadi na 39 tango azwi révélation wana aye ko changer histoire oyo ezalaki papier ou ezalaki perturbé parce que bamindele balingaki te biso africain to yebe te biso pe tozana motinda mi na biso mfumuki mbangu ndenge pe ba peuple asiatique bazana motinda mi na bango Mahomet ndenge pe ba peuple arabe bana motinda bango Mahomet ba asiatique bana motinda bango Bouddha ndenge pe bango pe kuna bazali na Moïse oyo ayaki pona ko libérer peuple na bango kuna ndenge pe biso mfumuki mbangu ayaki pona biso ko éveiller biso ko kota biso contact na nzambe na biso oyo tobungisaki kala banda batumbaki mama kimpavita ba esclavagisme ye donc ba nyokolaki peuple africain makasi pour que abwaka bonzambe na ye nde na 21 nzamba bakoko ay ko révéler likambo motuya epa ya mfumuki mbangu ay ko révéler simwa mibale oakoya simwa mibale ayekoya ayeko senga religion africaine et senga maki le 7 septembre 1939 donc ayeko ko réhabiliter religion o ezalaki ya mama kimpavita o ezalaki ya mama nzinga o ezalaki ya mama mafuta nde ayeko réhabiliter yango devant bamindele oyo ba colon o bayaki ko coloniser biso ko senga bango ete biso pe ba peuple africain esengeli tozwa bonzambe na biso parce que bino bamindele bwana nzambe na bino bobengaki Jehova bino kuna ba asiatique bozana nzambe na bino bobengaki Allah bino kuna ba arabe bozana nzambe na bino bobengaki Allah ba asiatique bozana nzambe na bino bobengaki Zwara pourquoi biso kaka peuple africain toko kozanga bonzambe alobi pe kuna bino bwana religion na bino bokumisaka kuna religion islamique bino pe kuna bozana religion na bino christianisme bino pe kuna bozana religion na bino bouddhisme mais pourquoi biso kaka ba africain tozangi religion tozangi bonzambe tozangi nyoso yango ngai mpadi buka makengo ntuka na motindami oya mfumuki mbangu pe na nzela nzambe bakoko na biso wambo wa mpungu tulendo na zwi meko ya koya kosenga lingomba awa epai na bino bamindele po botikela biso pe ba peuple africain tozwa nzambe na biso tosambela nzambe na biso tokumisa pe ba ange na biso lokola bino bosanga bokumisaka ba Sainte Marie biso pe tona ba santu na biso lolenge ba mama kimpavita ba mama nzinga parce que oyo tokumisaka baza ya bino mais pourquoi pas biso pe ba peuple africain tokumisa ba santu na biso oyo banyokwamaki babundaki basalaki pour que bonzambe na biso ezwa nzela nde yango fumumpadi atelemaki le 7 septembre 1939 na Madimba akendeki koyebisa monsieur wana déjà papa Mfumuki Mbangu aza na biso te wana Mfumuki Mbangu aza déjà kokangama na Elisabeth déjà parce que Mfumuki Mbangu to bakangie na nkamba bayene na Mbanzangungu yene na Kisasa ba transférer na Elisabethville kuna na Lubumbashi esika saleli boloko na etango molai nde na 30 lokola lakaki elaka ya boye ya simwa mibale nde toye komona ke simwa mibale ayekoya Fumumpadi ayekoya na 1939
asengi religion africaine na kati ya religion africaine batunie okosambela ndenge nini na bamindele baebisimo non tokosambela nzamba bakoko na biso lolenge bino pe bosambelaka nzamba bakoko na bino Jehova biso pe tokosambela nzamba bakoko na biso me bokotanga mukanda nini ayebisaki bango mukanda na biso ezali ntemoki ya kwanza oyo deja bakoko na biso bainspiraki yango deja bokolanda mobikisi nini nde ayebisaki bango mvuluzi na biso bayindo Fumu Kimbangu. Donc wana Fumu Kimbangu azali ya kokangama na Elizabethville. Même Fumu Mpadi aza kosenga sko religion parce que Fumu Kimbangu asenga ki religion. Fumu Kimbangu atika ki pe église te, mais atika ki mouvement bangunza oyo bangunza bazalaki nano encadré na likambo ya Fumu Kimbangu te parce que Mbuta Machu azalaki kuna Mbuta Machu akutute mais Matai Mwanda azalaki kuna pour Machu azalaki ne soda. Tu es bien kazaki soda ya Brazzaville mais Fumu Matai Mwanda zalaki Mbumba Philippe alaki Bantwalani bazalaki Bangoma Lasa bazalaki donc bazalaki nano ini na esprit ya Fumu Kimbangu te Fumu Kimbangu lokola ya milakelaki ke Simon Mibala kotalisa bino ngai nani ndetango Papa Mpadi aye ake kosenga religion africaine na 1939 ayebisi bango ete mobikisi na biso bayindo ndenge bino bamindele bokumisaka Yesu ndenge bino ba asiatique bokumisaka Mahomet ndenge bino ba arabe bokumisaka Buddha biso tozali kokumisa mobikisi na biso Fumu Kimbangu nesika kombo ya Fumu Kimbangu eye ko bandake sauveur de la race noire parce que même na nkamba Fumu Kimbangu amilakisa kiteke azalaki motinda Fumu Mpadi dem ta tomboli bonzambe oyo alakisi yango na miso ya bato ete Fumu Kimbangu yende atinda maki pona biso bayindo na révélation oyo ezalaki pa ya mama Kimpavita ya le 2 juillet oyo azako kufa na mwana na ye na Mokongo nde apesaki lakete mwana oyo nazako kufa na Mokongo akobotama na Nord Angola akozwa komba Kimbangu dia Tunguna nde tango Kimbangu abotami na mission ya salaki na lolenge Fumu Mpadi ayaki kokokisa kolakisa biso ke Kimbangu azali vuluzi ndenge moko na Yesu tokokumisa Kimbangu oyo atindami pona biso peuple africain na bonzambe na biso ya newamba wa mais c'est comme si Papa Mpadi songanzila non Papa Mpadi azali songanzila te Papa Mpadi azali incarné ya Fumu Kimbangu donc le seul et l'unique témoin et incarné Fumu Kimbangu ezali Papa Mpadi yango toza kotel c'est que ceux qui tobi Papa Mpadi azali incarné Fumu Kimbangu parce que l'esprit o ezalaki na kati ya Papa Kimbangu biso africain to biso bato ya religion ya PV to mona ke pigeon ezas le mot Saint-Esprit lokole bimaki na kati ya nzoto ya Papa Kimbangu ekotaki na kati ya nzoto ya Papa Mpadi bafongoli liboma Papa Kimbangu bafongoli mutu ya Papa Kimbangu bamonaki lokote balesi ba poison ndenge na ndenge esale lokote alors tango Papa Kimbangu aza ko sala voyage spirituel na yeda mokili ya bakoko nde aza ko bimana na nzoto ya molimo akoti na nzoto ya Papa Mpadi donc Papa Mpadi azali le seul successeur ya œuvre ya Fumu Kimbangu matono mingi na kanisi bolandi na bokebi penza lolenge ndimola penza Papa na biso Fumu Kimbangu na yoko pesa ndimola pa mate baike penza baeba ka place wana penza te baeba te émission ya Papa Mpadi za kinini ndenge na yoki ndimola esekenema église ozala église africaine ouais ozo kama na Fumu Kimbangu ozo kama na Fumu Kimbangu donc ezali religion na biso donc africaine mais pourquoi bakamata Papa Mpadi baboma na se babimisi penza mingi Kimbangu non c'est parce que omoni même les lotang tozo bisa bato ke Fumu Kimbangu boy combien de bateaux bazo benga combien de bateaux bazo loba donc comme le la menace comme le la nini vérité gotika la vérité donc ata ba bombi yango suka na yango ekomama donc Papa Mpadi ye atalisa ki biso Fumu Kimbangu atalisi biso Fumu Kimbangu azali ndenge moko na mission oyo azwa kepa ya nzambe ya bakoko na biso wamba wa mpungu tulendo ndenge moko mission Jésus azwa kepa ya Jehova ndenge moko mission Mahomet azwa kepa ya la ndenge moko mission
Bouddha azwaki pas izwara. Donc bango mis newana batinda maki pour na koya ko libérer ba peuple pe ko talisa peuple na peuple religion na yango pe identité na bango. Yango moni tango ba mindele bayaki moni même koya na bango bayaki même Diegoka otango yaki yemoko yaki na un secrétaire au secrétaire atika ki na kati ya Royaume Congo akoma ki premier secrétaire blanc na kati ya Royaume Congo oya yekola ki mayele na biso nyonso oya kokaki ko sala alliance na ya koluka koma ba mindele ba kokaki ko kota na kati na biso pona koluka ko boma bonzambe na biso parce que Diegoka wakutaki biso civilisation ezalaki malamu roi azalaki na batu na ye Nentsaku azalaki pe na religion na ye akutaki déjà biloko nyonso ezalaki vraiment nesika na yango alors amonaki koma koki ko kota na kati wana lokola bazalaki na mission ya pape Nicolas V bazwaki déjà pona koya ko dominer peuple africain nde esika bakei ko sala mayele ndenge ayaki na secrétaire atikali koye ko la langue pe yazwaki 4 bana ya roi ya famille ya royaume ya biso Congo d'Antotila amemaki bango na Portugal pona bakene koye ko la portugais alors tango bana na ba ye lisusu na kozonga na kati ya royaume lokola ba roi monaki ba komolo ba portugais et comme sika ba interprète biso tozoloba donc amonaki yango lokola bato mboka mobi amonaki yango lokola extra or portugais français nyos eza langue mundela lingaki aboma nanu langue oya biso parce que soki abomi langue te akoka biso te lokola bomaki langue moni bisika nyonso même ba parlement na biso ezaka na ba français kaka data lingala te ki Congo rien aye ko boma langue aye ko boma même ba identité na biso alongoli biso ba non propre na biso apesi biso ba surnom na bango et comme ba Jean ba Pierre alongoli ba contact spiritualité oyo biso to bane ko garder apesi biso ba kombo moko oyo ekoka ko sala eloko moko na biso te oyo ekokaki ko kanga biso or biso peuple africain tozali peuple ya liboso oyo nzambe akeli na mabele oyo apesi nyonso donc richesse apesi biso bwania nyonso po nyonso yo mokilezo salela source nango ezali biso awa tala di mondela ke ko ebisa biso ke royaume de l'Ifelo ake ko ebisa biso paradis or nyonso yango tozo vivre awa donc moni pasi toza nango pour mokimbango ayaki po alongola biso complexe wana ya ko ebisa biso ete biso pe bayindo to bikisaka batu biso pe bayindo to salisaka batu biso pe bayindo soki pe mudakufi akosekwa donc nguya mfumu kimbango yaki nango eyaki lokola kotalisa biso ko éveiller biso ko yebisa biso ete soki to simbi makasi ancestralité na biso spiritualité na biso to kokoma plus fort pe to zala kaka plus fort matono mingi na kanisi tuzokene malembe mais loko comme si somo muke tango papa kimbango sel voyage mais ndeni ni bana na ye ba récupérer kimba moko la personne peut pas se kimbango et ben de nos biso ne to komi ba to tam sa lingomba wana ndeni bana ba kota kimba mobo na ebite bon tango ba kangami parce que bana ya papa on en tout cas je crois que comme dans son biso en tout cas na moi mixage ya ba image o ya papa na biso kimbango vraiment son biso pelebele bana ya papa kimbango soko zongi même na kati ya nino komona bana papa kimbango bango bakendeki boloko na boma à partir ya bana mfumu kimbango bana c'est le lelo ndimike za bana non bana na kanti tozolo bana so dobi bana oui bana mais pas bana biologique OK bana ya kati ya famille bana bana donc bana ndenge tolobi donc parce que bango bayebaki ete soki batiki vraie histoire à papa na bango koliana komele kozalate donc bako nyokoma bako kangama bako kende ndenge tata na bango akendeki na boloko alors yango moni na boye ya papa Bamba Emmanuel na 56 nde baye kokutana na papa Diangenda pona koluka ko créer église kimbangiste donc église kimbangiste et église de Salami na 1956 donc na 1956 et pas ya papa Bamba na papa Diangenda non moi même papa Diangenda lukaki moya ko sacrifier mbuta Bamba na système oyo monique Mobutu na ndengo monyoso laki parce que Bamba mtabana ko tenir abana ko simba mingi secret ya kimbangiste o yende mtazalaki penza maître témoin pe akutana kina makamu pa zalaki pembeni ya mfumu kimbango oyo ayebaki vraie histoire ya mfumu kimbango alors déjà papa Bamba
esengaki ndenge moniti lokola pe azalaki na bilakele pa ya mfumu Kimbangu po yalengaki mingi politique ndo moni amemaki makambo nyonso na ndenge bana ya papa Kimbangu pa bango nyonso me papa de Ngenda akozwa makasi ya kosala église kimbangiste pona ko récupérer bantoma nyonso na batu nyonso batikalaki bamiyebaki te parce que papa Kimbangu ye moko amilakisaki nanu te kaza mobikisi ya peuple africain amilakisaki nanu te ke azali na nzela oyo esengeli biso to la tant papa pas d'abimisi en osiko ba kambo parce que tant papa de Ngenda bazaki na bon papa pas d'akila bon moi c'est pas na bazaki oui mais bazalaki papa de Ngenda bazalaki papa Mpadi bazalaki papa de Ngenda même en 1980 Mutasuka kangisaki papa Mpadi na boloko na BD ezali papa de Ngenda. Ah bon? Oui. Na nene. Non mais parce que makamo tozolo bayango parce que tango papa Mpadi asali ke abimisa religion oyo papa Kimbangu atikela ki biso azalaki kombati alors batu oyo bakotaki déjà na politique ya écuménisme ezalaki catholique protestant armée d'Isali pe bakimbangi so bako ko sadere lokola ba 4e alors balingaki kotika tenter na Fumu Mpadi alakisa Fumu Kimbangu azalaki nani parce que ezalaki déjà na mission oyo bango bazalaki na yango mission na bango ezalaki ya kotali ya kotombola toujours Yesu Kristo azala lokola yenda atindaki Fumu Kimbangu Fumu Kimbangu atinda makepa ya nzambe ya bakoko na biso ndenge batindaki Yesu ndenge kaka batindaki Kimbangu mais Kimbangu azana Yesu azana tango kotinda Kimbangu te parce que baza même pied d'égalité donc bazali batindami ya mabota na mabota nomoni Fumu Mpadi ndetango ay kotalisa biso Mfumu Kimbangu abandi ko senga religion africaine lokola mundela ebaki ke na kata religion africaine ezana makambo ebele oyo bango bakokaki ko survivre en Afrique na biso parce que l'intérêt na bango ezaki basé mingi na christianisme ndio moni bitumba oyo eyaki kokota pona koluka ko étouffer papa Mpadi alors bayo babimaki bambuta machu bambuta Bamba bambuta ngunza msuta baye bazongaki na kati ya kimbangiste pona bazalaki na Mfumu ya Ngenda pona kotala ndenge nini bakuka kosala flatterie na bango na bamindele oyo bayelaki biso la Bible parce que tango papa Mpadi ayaki pona obunzaka papa Mpadi oui pona obunzaka tombo na kasi na biso oui même ti lelo soko moni moni ke babunisaka papa Mpadi so moni babango banyoso bache batu donc bazoko ebanga le vrai version oyo papa Mpadi azala ngo po bato bayindo bakobikisa makaka soki balandi Mfumu Kimbangu mais avoko mampoye ba Mfumu Kimbangu il faut yebana no Mfumu Mpadi Mfumu Mpadi ndio mtatalisi biso Mfumu Kimbangu azali nani donc Mfumu Mpadi natalisi biso ke na Mfumu Kimbangu azali nini posoko ke papa Mpadi azali deuxième chauffeur oui papa Mpadi azali deuxième donc azam kwatuleno donc azam mukitani ya elaka oyo Mfumu Kimbangu alakela kibiso ete akoya kotangisa biso kopesa biso donc esi aya apesa biso oyo nyoso batu baza kopesa ezali ba science batangi ou bien ba recherche basali ndenge tobi DKB première peut-être religion oui landaki muke DKB ça na 89 et pas papa Mwanasem mais papa Mpadi abani église mission université des noirs na 1939 so totali vous peut-être bana 93 so totali DKB à part BDK mte bana 80 DKB presque 92 93 alors ezaba mangomba eyesika donc eye na moi makambu na ngope toujours pona kolakisa Mfumu Kimbangu mais bazana kati ya boyebi penza ya Mfumu Kimbangu malamu te parce que lelo Mfumu Kimbangu soki azali na kati ya mabele azana kati ya mokili bandenge tulobi kwa tuleno bobe bapase ezali na Congo eza na nzala Congo eza na bitumba Congo eza na nini eloko nini oyo biso tokoki kosala tuza kosambela mais mukolo oyo elaka ya mfumu wana ekotelema toyebi ke basoda ya mikuso babimaki mine bakobima lisusu pona koya kozongisela biso oyo eza ya biso wana ekozala donc guerre moko sainte oyo ekoya kovandisa d'institution spirituelle pas d'institution mais ekovandisa politique ekovandisa économie pe ekovandisa spiritualité ya bonzambe na biso
parce que tilelo nanu tomiyebite esikani tozoken tozoko adorer ba puissance moko ezali étrangère toza ko sala makambo yo ezali abisote to kotisa mo tina kata religion africaine to komi ko adorer bayoyo bazali ko salela bosatana oyo bana ko sala bonganga ba msuto zi bonganga na biso oyo to bota makina ngona mabota na banini to kotisa na kata bonzambe ndo moni loko eza ko boma bonzambe na biso yango ndo moni lelo mutu nyonso ngai papa Kimbangu atikela OK ouais par contre comment to kota pela na musito ma casse mes amis mais émission passée to ça qui bande ko ba kimangisi benga ki pour la photo oyo bakanga chaîne bakanga chaîne abi photo eza papa pas dit je crois que comme zongana zongsa makasio na kata so photo wana o bakanga ka papa pas de ma chaîne tema bakanga ba chaîne bakimangisi papa était photo wana eza papa pas dit ezali papa Kimbangu et peut-être tana photo ngo ce qui te parle même langage avec Konde je crois à tina biso image wana oyo bakanga ki na chaîne wana te ce qui baba ki eza papa Kimbangu eza non photo wana eza photo ya Madimba na poste ya la police eza na Madimba na mutu nyonso alekaka nzela Congo central soka komi na Madimba akokita wana histoire nango mobimba ezali wana donc photo wana c'était moko manga eza wana eza na jante ya camion bacha yango donc place ba bana ko telimisa papa mpadi donc bana kanga ye bakangi ba chaîne na makolo bakangi ba chaîne na maboko bana ko memelo ko la ngombe alors chaîne wana yango nde photo wana nde ezalaki kozala place wana donc place bana ko cha papa mpadi ne place bana kanga la photo mo ezali na kata ba image wana ezali na kata image wana ezali je crois allons-y oui donc kati ya photo wana nde yango bango bana ko kangela papa babana ko kanga papa mpadi donc ezali wana eza papa mpadi eza papa Kimbangu te ezali papa mpadi eza photo en 1939 donc ezali photo oyo ya ebandeli penza ya makambo papa mpadi parce que ba mindele ba nyokola ki ba koko na biso makasi koleka po papa mpadi akangama ki ye moko te même papa Kimbangu akangama ki ye moko te ba famille ebele kangama ki e kufaki ebele donc yango to bike histoire ya papa Kimbangu histoire ya papa mpadi ezaka na kati ya confusion parce que ezana makambo ebele papa Kimbangu asala ezana makambo ebele papa mpadi asala batu musu batanga kango ya Kimbangu matumsu batanga kango ya mpadi mais mingi ezali papa parce que papa Kimbangu asala ki tango molai ya meka muselite azalaki arrêté oui malgré que comme ça balance na boloko mais papa mpadi atikala ki tango mobimba na kati ya Congo na kati ya Afrique ake na Angola ake na Brazza ake na Centrafrique atambola ki presque Afrique mobimba bazo kangaye na bisika nyonso akendeki donc asalaki oyo asalaki pona toujours kola musa peuple africain yango moni peuple na biso baindo soki bayebi papa mpadi te donc histoire nyonso baza nango ezali passe nde yango moni lelo batu bakomi kanisa histoire ya Fumu Kimbangu ekomi lokola histoire ya Yesu mutakomi ngai Yesu donc mutakomi komicha lokola ekomi lokola mwa boutique Fumu Kimbangu azana mission oyo eza déterminée à libération du peuple africain donc mission wana il faut neto koma na tango ya mission wana mission ngo ekolata nzoto na biso bayo toza koloba pe toza kolakela likambo oyo ezali bitumba ya ba chrétien ba protestant et bitumba ba chrétien ba musulman ba bouddhiste pe biso ba africain alors bango baza ko étouffer biso parce que baby que ezana makambo il faut saler ezana makambo mosusu pour salama il faut les cas na ba consensus donc l'état faut ko ta makambo yango religieux côté na l'état côté na religion pona koluka ko tala likambo oyo parce que likambo oyo ti lelo toza kolobela yango batu baza ko comprendre te toza kolobela yango batu baza ko comprendre te batu baza ko kanisa ndenge or Afrique azana vrai coutume na ye vrai coutume ya Afrique nde ezali ya kobunga alors koto kwa kozongisa bokasi na biso ya biso ba peuple africain ya liboso il faut toyeba Fumu Kimbangu wana toyeba ezali ndenge nini parce que soki neti placement bacha nzoto ya sauveur na bino basala kango ta muso incantation moko basala ta muso ba bloco moko et koki pe ko diminuer ba force ya batebele ko pe ko diminuer force ya pe bilakeli muso sa mabe koko ya pe na mboka na biso alors toza ko senga na bayo bazolanda soki bandeko ba Kimbangisa bazana besoin ya le débat faut ba débat intelligent oyo bango ba ko zwa biso pe to ko zwa mais ba débat ya ba bloco pamba na ezalité oyo
nyoso baza koluka baza koloba eza biso te mfumu kimbangu eza ngonga na ye esengeli totalisa batu oyo mfumu kimbangu alakelaki biso parce que toyebi ke na kati ya mfumu kimbangu ezali na spiritualité eza na politique eza na science alors soki biloko wana nyonso toza kosangisa yango na esika moko toza koyeba te nani aza na science nani aza na politique nani azali na religion nde esika pasi toza na yango me etumba toza na yango ya kotalisa batu biso nyonso toyebake na nzela ya mobikisi na biso mfumu kimbangu nde le seul nzela oyo kofungolela biso parce que eza na mabombami oyo eza na kati ya makambo ya mfumu kimbangu oyo ezali politique ife kota yango oyo epesa épanouissement na mokili na biso matono mingi je crois que téléphone na biso ya kofungama baninga benga biso na numéro ezali affiché comme ça autour la moto na yo benga biso nous sommes bel et bien en direct le bandako na bino tuna motuna en fait que Fumu Kimbondo a répondre bino pas ya na bino na mituna wana mais to sauter le ko mukolo ba ki Fumu Kimbondo pour la bokangami ya papa Mpadi oyo papa Diange Nazaki complice ezaki ndengeni pesa moi mke bon parce que politique ezaki na Mobutu OK Mobutu azaki moko enfant chéri ya papa Diange donc le col à papa Mpadi azalaki pour enseignement na biso religieux à biso ba politicien ba comprenaka yango malamu te soki lelo papa Mpadi azote abi ngai na tindami na mfumu kimbangu pona ko libérer Congo to ko libérer mokili alors papa Mpadi tango bani ko talisa biso ete biso ba peuple africain to uta na Adamu na Eva te biso ba peuple africain to uta na nzala mpanda pe kitelekinam to za na bakoko na biso to za na descendance na biso politique oyo to za komema oyo nde politique oyo eye pona ko boma pe ko détruire biso esengeli to zo politique oyo kimbangu ayela ki biso to chango nesika alors Mobutu azalaki déjà na kati ya ba système oyo ekizalaki déjà ba système moko oyo bango moko bayebi alors comme que soki batiki papa Mpadi na mission azalaki nango ako détruire mayele oyo bango bazalaki kotalela oyo ezaki mayele moko oyo ezali au chet bible likolo menace ezana eloko moko boye alors lokola papa Mpadi azalaki na tango wana ko veiller aya ko talisa ko lakisa batu kambango ndo moni esika tango etumbane ye batale babi non Mpadi lokola kangami ayoki te babete fimbo ayoki te allô allô ok allons-y benga biso en tout cas tu as bien en direct que les numéros affichés comme ça tout d'accord ya no labino allons-y papa ndesika omoni plan nyonso yaki osalema pona koluka ko étouffer papa Mpadi parce que azaki na tendance avant comme na sokotela nde omoni batindaki basoda baye bakangi papa Mpadi mais na ndenge bakangaki bikamu sele salemaki pota baye bakangi papa Mpadi ta bazokende naye na kati ya motuka abungi OK akomi azoko kende sika baza komona ye wana azokende liboso alongo na kati ya motuka ya kamina ezolande na simu bati bati mais mutu aza mystique bakangi motuka ti balandi papa no boy azobondela ekota bondeli lisusu akoti na motuka baye na ye bakomi na BD bakonzi tango wana BD alaki ya babolozi alaki BD ya lelo te donc bakoti babino mutu yo te aza mutu mususu donc bapesi na ndenge ba ko kangela ye bamoni oyo bamonaki po abima bango moko basoda babi non tipo yo botika ye azali penza mosali ya nzambe penza ya bakoko solo parce que makambo to moni yo allô mbote ndeko oui bonsoir papa ok monsieur comment on nani ok papa na biso motuna na za pa nani motuna na za papa Kindondo boye oui ay bisa biso nano ni makambo zo boye papa ko di papa Mpadi azali azali ninga simple s'il vous plaît
azangunza te. So nalandi atuni tamu so papa mpadi azangunza. Papa mpadi azangunza te. Fumu Kimbangu pa azangunza te. Fumu Kimbangu azali mvuluzi. De Mobikisi. Mobikisi na français babi sauveur. Tandis que Ngunza c'est un prophète. Mutazana na ba nini limité. Même Fumu Kimbangu azali Mobikisi. Donc ndenge Fumu mpadi azali Ngunza te. Azali Mobikisi. Donc ndenge biso toza bangunza te. Tozali ba mibikisi parce que to memi message moko oyo il faut elongola batu na kati ya bonzambe to na kati ya nzela oyo eyepo elimité bango. Ndo moni ndenge to lobete batu mingi bakangami na religion. Bakomi ko croire ba biloko oyo ba prophète na bango baza ko memela bango. Allô, on a vu que nous sommes en ligne. Allô? Allô? Ok, Bengabiso, na numéro est affiché na 081 je crois. Comme ça, oh, il y en a là-bas, il y en a où, na mutuna oza longo posa. Allô, si papa? Nde yango to yebisaki batu ete Fumu Kimbangu na tango oyo eza ngonga na ye tango na ye. Afrique soki ezali konyokama c'est parce que biso moko nanu toyebi kocha tata na biso lesika na ete. Eza lokola toza ko adorer tata ya mususu po alati kitoko. Tata na biso paza pantalon ko toboka tolingi ko le présenter na miso batu te. Nzoka ata tata na yaza pantalon ko toboka lakisa ye po batu pe mususu bakoko sunga basombele pantalon. Alors biso soki toza konyokama politique nyonso oyo toza ko sala eza ko kendete parce que biso Congo toza lisu oyo il faut éveiller monde. Éveiller Afrique, le monde entier. Alors, tant que tu as commencé à faire des cérémonies, pour na commencer wana ezana ba cérémonie o ifese ezana makambo o ifese salema parce que pape azana makambo o ifo aloba pona biso pape na Vatican religion christianisme et tout le bagnos il faut pas loba pona peuple africain pona Congo parce que lelo so totali mama kimpavita banane batumbaki pape Bamindele no pape christianisme. Donc ce total le Fumu Kimbangu banani babomisaki toujours bango. Ce total le Fumu Mpadi banani bakatake kingo toujours bango. Ce total kingo c'était où? Bakatake kingo na poste boko na Brazzaville. Non, il y a la religion mission universelle de nous. Et zoloba partout dans le monde. Et si quand nous peuple africain azali parce que le peuple africain a tamboli mokili mobimba na volonté na été mais na volonté ya ba mingizi la oyo ba yeli biso ba komisi biso lokola biso na se bango likolo ba teki biso lokola ba nyama la zamba ba kangi biso ba chaîne ya ndenge kaka pona bonzambe na biso ekweisama po bango ba wana ko bangelo ko mususu te apart bonzambe po politique ba yebaki ete ba koka ko kokate soki ba koti na bonzambe te parce que bonzambe faut ba dominer ba puissance wana ba sala oyo ba salaki ndenge ba yelaki biso système na bango rose croix ba talaki liboso photo longola ba identité na bango ba komi ko baptiser biso ba kombo na bango ba longoli ba force na biso. Oui, à partir de Zingakuvu ayaki kondima boye ya roi ya Degokao ayaki kondima baptême ayaki kondima nyoso et ko boma déjà nyoso tozalaki na yango parce que mundele tango ayaki akutia biso twaki na mibeko na biso twalaki na politique na biso twalaki na nyoso mais tango ya ye asambe la bito kanga miso tango to kangi miso tango to fongoli na mabele ekomi ya mundele na zamba ekomi ya mundele na banyama ekomi ya mundele diama ekomi ya ye na biso batu tokomi ya ye donc tokomi biso mo na kati ya mabele na biso baumbu ndo mondelo tokomba umbu po nyoso tuza kosala mundele ata politique ezana na mundele ata nyoso ezana na mundele yango moni Fumu Kimbangu ayaki ko yebisa biso na prophétie na été premier président koya deuxième koya troisième koya quatrième koya kokokisa o ezalé laka yangai Fumu Kimbangu deuxième troisième quatrième. Oui, mais déjà on dit tu as trouvé l'église des Noirs. Il a été tombé dans l'église des Noirs. On a trouvé papa la maison Koussou, papa qui était 4 ans président, Ezaki Joseph Kabila, au président jeune, au Batangi, na kati ya professeur Kimbangu, il y a jeune à Koya, il y a Obokusamboka, tant Joseph Aye, babike, il y a un motinami, Oyo, Kimbangu Alobaki. Où en sommes-nous maintenant, professeur Wana? Non. Ezalaki régime à premier pouvoir. Wana wana ezalaki à premier pouvoir.
mais il y a 4 régimes. C'est quoi un deuxième président? Ah bon? Oui. Mais je peux expliquer. Bon. Tout le bas qui boit. Par exemple, la bombe m'a mis l'église africaine, hein? Oui, parce que tout ça, il y a un de tout ça qui est tout ça, Etumba. Etumba, yango batebele bazubalo bakabilo ko bilobalo. Awatango Kabila, ayawa bango nyoso. Bakutu babaki Kabila ko keneti 2023. Mais tous les non biso bangunza te botobika bon bangunza biso to bamvuluzi toza différent bangunza na biso parce que bangunza baza batu bazwi baba ndete ozi machua ochewana o machua soda falume machua na ndinga vitankanga ola kisabatu machua zalaki ndenge nini yozi machua ola tie lokola prophète lokola sauveur ozwi lumumba okotisie lokola sauveur lokola nini o lumumba sokola ndi même biographie ne otali makamuno monake azalaki pe muta maboko milai pour même avoir que na nini kuna na conférence azalaki na boloko wana parce que détourna ki mbongo bra Congo alors au monde oui donc zolo bake ba bloko donc tokoki ko pesa bateau baza ba anti-valeur te no pesa bango valeur na bango ndenge lelo moni politique na biso ezo pesa mingi ba anti-valeur ba pesi bango ba bisika oli ya kozongisa bayo bazali na nini ya kosala mboka na kimia mais lelo batunyo soso ke mona bana ba tâche OK poto susu ba boma batu ba sanguinaire mais déjà bazali batu bako servir lisusu mboka te mais lokola bazana na système ya 666 ya franc-maçonnerie o ezali faut nyokola moto ino donc moto azosala pa na yo ofuta été faut nyokola faut sala oyo donc on nyokole passe ata 100 francs pamba ovomo kabango na nzela ke ofuta travailleur na yo donc ezali système o eza ko nyokola biso donc pouvoir na biso eza pouvoir ote nde pouvoir na biso oyo papa Mpadi elaki biso po a éveiller biso yango na biso bino ite papa Mpadi papa Kimbangu premier président kombo na ezalaki nani Joseph Kasavubu deuxième président kombo na ezalaki nani Joseph Désiré Mobutu troisième président kombo na ezalaki nani Désiré Kabila quatrième président kombo na ezalaki nani Joseph Kabila Joseph Kasavubu na Lumumba tant ba keneki na élection na bimaki Lumumba mais ba pesa ki pouvoir na nani na Kasavubu premier président Joseph aleki titi oya landa qui est toujours Joseph pouvoir ezaka ko continuer et bandina loi mibale asalaki élection te Kabila asalaki Lumumba asalaki élection na Kasavubu ba gagné abimi président malgré koyaki mais Lumumba bimaki mais Kasavubu azwaki présidence premier président Yewana régime na ezalaki Kasavubiste deuxième président asalaki nini deuxième président azwaki pouvoir elekaki na élection te ekeka bongo batikele kotikela donc il y a le même pouvoir de la continuité troisième président alekaki na élection te batikele ka kotikela quatrième président ayekoleka na élection élection esamini toke kuna babi Martin Fayulu na Tshisekedi batu bamoni ke Martin Fayulu alekaki mais ba pesi pouvoir na nani na Tshisekedi donc eza ba bloco déjà eza spirituel eza ba bloco te parce que ne bandela qui déjà bongo donc si candidat to comme na deuxième président donc il y a 4 régimes eza ba bloc parce que ceux pour il y a ba flatterie ndenge kaka donc j'ai un deuxième président selon prophétie en Mfumukimbangu troisième président oyo sika toza ko pono aza ko ya toyebi ke azana nzela mais il faut azala préparer parce que za moko ko uta na kati ya mabota ya bana ya mibikisi na bana ya mibikisi na bana mibikisi bana ya Mfumukimbangu bana ya Mpadi donc bayo baza kolanda bonzambe ya solo ya mvuluzi na ndenge ya muzali aza troisième président akozala troisième yende mutako bongisa Kabila non pardon Tshisekedi a brigué deuxième mandat ako brigué yango parce que ça mandat na ye azaka deuxième président ezana deuxième président kaka OK ezaka troisième président kolongwa na troisième président koya
akoya pe na makambu na ye ya kitoko pe akoya pe ko sala makambu na ye oyo batu mususu bakondima yango te parce que lelo ata tozo ba guerre na est soki tozo koloba makambu mususu batu mususu ba mona kola batu wana bazwi maboma batu wana bazandenge nini ba réalité yango wana ndo moni etumba makasi toza na yango yango wana nde toza ko bunda na yango Batolo mingi en tout cas merci mingi na assistance ya DG na biso Junior Dinanga o abeti moi tout Pamatayo rappelle moi biloko ya Fumuki Mbangu na kata biso. Merci DG Junior Dinanga pour la présence na yo moi makasi koleka mingi Pamatayo pe na posa tout le monde appelle notre jeune DG malgré âge ne pousse moi que 67 ans mais il est quand même jeune. OK. Batolo mingi. Nde moni. Merci. Moni toza kotambola biloko mibisa toza kotambola nzela moko te politique eza kotambola na nzela nango parce que batu nyonso te otalo ba so nini babenga so ba collège ya ba pasteur so que oui nini confession ba nini et ce sont des diabolistes baza batu nyonso baza ba science mabe so que même ba ozongna ba christianisme même kati na biso mo bangunza ba msusu baza na ba sex tap eza makambo msusu oyo bangunza ba bebisi na kingunza donc ndenge ba chrétien baza kolanda ndenge pe bangunza bakwesi makomebele alors yango moni tozo koyebisa bato ebele ke to continue influence ba religion bato ole ke to landa Fumuki Mbangu oyo azali mvuluzi na biso na mission oyo yaki nango awata to lobi 4 régime lekaka na présidence moko parce que bango so baki présidence à Joseph eleka présidence moko il y a 4 régimes ya Joseph régime à Joseph Kasavu, régime à Joseph Mobutu, régime à Joseph Désiré, Yangoka qui memi biso na Laurent na Kabila Joseph. Oye ko sa élection. Yami balé parce que élection le Joseph Ndalongaki. Donc Joseph pour cette élection oye faut quoi là. Yango moni Joseph Kabila ko cette élection oye Joseph il faut tika pouvoir et pas ya mutu mususu. Mais so OK na bango to kaka lettre K comme dawi ma lettre K mais lelo za lettre K te. Mais so le bazo bazozwa biloko oyo ezali inspiré te bakome kotsa ba sentiment ya bango na kati ya makambo oyo eza ya kobika ya bato ya mokili mobimba zuma passe net ozana ngo passe yango na po batu ba miche na bisika mususu ko tozo kenoka kuna oyo Kimbangu oyo kuna oyo kuna o Kimbangu o kuna ngamo kitana Kimbangu pour la jeune ngana zali jeune ngane Kimbangu ça passe même vraiment ça passe parce que ekekango pe koleka mususu pe goya mususu pe kosala nini mususu egoya mais vous mettez ça la nini otokoki kosala po toyebe sika nini mboke bebele ndenge nebisaki bato esika makasi biso peuple congolais et bebeli to bimi lelo ba pauvre c'est parce que mvuluzi na biso a peuple africain ti lelo azana boumbu na maboko ba mindele baza ko sala ben incantation ba esprit mususu pona ko invoquer ko dominer biso or biso tozali peuple universel peuple très fort o il faut total sabatu mais tango déjà batu bakomi ko dominer biso na kata mabele na biso na kata nini na biso toza kokoka kosala eloko te donc ça passe mingi lelo toza na guerre na est kuna batu ebele bebi ti na guerre wana te mais biso tobisaki batu ete Simon Mozande azana nkambo fa zonga na est kuna OK parce que aza coutumier batu na batu ba wela ka force na bango ban Israël tant bazo bima na Égypte ba memaki man caché ba memaki ba yango batikaki yango te mais biso lelo ba corps ba ancêtre na biso za na Vatican eza na Vatican ba mindele basela kamoni basela ba cérémonie mabe eza toujours pour la dominer biso toujours pour la dormir biso eza na bloc faut ya bango et OK maintenant minga na kasi benga biso direct pour mateza pe révélation président ki toko pe ndeko pesi biso ete corps oza na kamba wana obino ko ko doré ba kimbangise il faut longwa na kamba isonga ko na est allô mbote ndeko allô bonsoir papa comment on a un peu benso appris na commune na Fula commune ya papa oui allô oui tozoka na bino papa tozoka malamu te tuna na papa na biso mamazolo déjà solo ai biso na bangunza ko ba mibengo ka ba kwa tule ni wana ko ko perception na différence au kene ko tonga kwa tule mada mikanda na bazo koma o dezo ba su sensible me kape ko expliquer biso na matolo mingi na kasi ne rasola na bokebi
bon nazoni ngaba ko tanga ba kombo na bango te non na sa ba image na bango to ba loba ba Kwatulendo ndenge mbuta alobi ezala Kwatulendo moko te azana kati ya bangunza Kwatulendo moko te azali preuve ezali na ibisaka atu ebele Kwatulendo eza esprit oya nzambe oekutaka kati na bato esi ekite kati ya Papa Mpadi aya na message ya religion africaine aya kotalisa biso ntemoki ya kwanza atalisa biso lolenge nini tokoki kosala sika biso nde mutu totika na mission yango esengeli tokokisa makambo Papa Mpadi tolobaki ndenge nini Kwatulendo ya moto moyindo ngunza ntelo mokitana nini no ezali farce ezali ba magablo basali na bakombo ya kimbangu mezali teke bazali Kwatulendo lokuta na bango soki baza Kwatulendo donc ezana biloko mususu soki bachetembe tokoya nango tokolakisa na batu nyonso po tozana ba preuve ya Kwatulendo nyonso ba mibengaka Kwatulendo baza ba faux Kwatulendo azate wana na ebisi bino Kwatulendo azate soki ndenge bango balobelaka baza Kwatulendo Kongo na biso koza na pasite Kongo na biso koza na nzala te parce que boyeyi wana balobaki ete ekoya na 4e président oya koya kokokisa elaka mais toyebi ke nano ayete oyo biso to landi wana za ba régime 4e 3e phase à la préparer parce que Papa Kasavubu va préparer que na Papa Kimbangu na Papa Mpadi mais aboya ka bango awangana ka bango yango moni pouvoir ekota ki passe à premier pouvoir et kokai ko landa continuité à 4 présidents ndenge Mfumu Kimbangu alobela kité ndo moni Kasavubu atika ki pouvoir parce que akoka ki lisusu ko se retrouver na ba spiritualité o azala ki na yango te yango 3e président ba ko préparer ye po aya ko bongisa oye ko ya oye ko vandisa spiritualité na biso donc oyo bakolo biso ete Kwatulendo ngai nani benga débat ngana za prepo na kotalisa bango ete baza ba faux et puis Kwatulendo azate matono mingi na kanisa Kwatulendo azalite bino bezo benga Kwatulendo na baso yota Kwatulendo yaka na plateau na biso afeko kuta na Papa Kimbono atalisa bino réellement Kwatulendo azali nani bo benga Kwatulendo na ngoma na bino botika ko benga Kwatulendo so ezopesa nzamba bakoko kanda ba makambo wana nyonso bazosala ezopesa kanda makasi na nzambe parce que Mpungutulendo esi asala oyaye mais lelo so tozana Kongo tomoni ba roi divin bakomi tomoni banani bakomi Kongo ezana passe Kongo ezana nzala Kongo ezana bitumba eloko nini Kwatulendo basi basali na eloko te basali le côté mais biso tango mosusu atatu za Kwatulendo te mais oyo esale makana bonzambe bakoko bapesaka biso tosi tosale belé oyo mokile yebi oyo mokile monaka oyo mokile yebi mais ezo kosenga na biso tosala nini eza kosenga na biso tolongola kokosela Mfumu Kimbangu makambo na kata betonga na biso toteya batu Kimbangu ya solo tolakisa mutu na makambo na yo oyo zali na yango soki ozana likambo te luka oyeba oyo koki koteya pe kokosala parce que lelo ko benga Kwatulendo okokufa lobi kuno ko benga wana okokufa Kwatulendo esprit kufa kate eza immortel roi divin tozana république roi divin kobima ndenge nini parce que Mfumu Kimbangu yebisaki biso 3e président akoya 4e akoya siko tokati yango poto kumisa siko ba roi moko azate roi azate parce que ba roi bavandaka kuna na mbanza Congo na royaume kuna donc siko so to bano kabado royaume Congo to kokabola ngo lisusu tokoma na roi ya Congo tokoma na roi ya Brazza tokoma na roi ya Angola alors mais ba représenter bazali sika to bundela royaume nini toza na tango ya kolobela ba royaume te parce que mboka esi koma na ba république donc poto kende kozonga na royaume ce n'est pas peu de choses eza musala munene oyo il faut to sala total sabato mais lelo so yo binga roi ya pays nini ya mboka nini yesika nini ya trône nini parce que mabota na mabota même royauté ndenge banako lekana et banako lekana ba clan na ba clan na clan soki koki ntsaku akei soki koki mbamba ke soki koki vuzi ke soki vitili donc ba roi elekaka na banini wana sika bino boleki nani a consacrer bino ke ba roi nani amoni ke ba roi o toza pe na tango royaume te wana eza ba distraction ya kokanga esprit ya batu
pour que batu bakoka ko se développer te ba komi kaka lokola ba esclave moko ndenge kaka tozaka ko kanga batu na ba christianisme ndenge sika ba komi ko kanga biso na ba religion na biso africaine pour que tokoka ko yeba boyebite parce que roi okote ya nini okotulendo ko ya na message ya sika akoya na makambo ya sika akoya na invention akoya na technique akoya na nyonso ekoya na ye mais biso tozo benga ba roi tozo benga bani tozo luka balulendo oyo eza ya biso te après 5 à 6 ans okufi na yo ki royaume esalami pete okay après 5 à 7 ans okay na yo o nini donc totika kokosela mfumu kimbangu makambo totika kokosela prophétie à 10 septembre na makambo tolanda o ezali physique boy parce que ezali religion te mais ezali spiritualité ezali tikotak ezate et comme la religion to bana ko promettre batu ke nzamba ko ya sambela kaka ko bonga oyo bisa mutu kene sala bilanga ozwa matembelo te ka po lobi nango okene ko sala bilanga koko po lobi nango okene soma 1 hectare na plateau mais biso to bisa wakaka sambela kaka nzambo ko bonga na nzaka na kondima donc yango ebomi biso tilelo nde yango koti tina mangomba na biso et comme kaka ko kanga batu pona ko telisa batu kwatulendo professeur kwatulendo c'est le cas professeur kwatulendo c'est le cas attends mengi to so ngamba kamo papa na ngapa très important bagete guerre à est aussi la terre atabatini batu ndenge ne ko sila guerre no sila te et si longtemps que nzoto za na kamba wana bazo réclamer ça chef coutumier oui mais c'est un grand chef à Libota. Ya chef Alibota ezalanga atande ko langa suka kufi côté moko sengela ba kundena terre promise ya biso soka ke kufa côté mususu tukusala nyoso ponzo tone sala nini parce que tu as coutume africain surtout que ba force papa ntola na kufi la na est mais ba kundela na mboka na e donc zomona ke donc il faut mutu na mutu faut akunda mabele na e pourquoi pas mutu donc bo échapper histoire bombi nanu makambo atango mulaye il faut esprit wana pe place ezali il faut venger jamoni batu bakufa ka chaque fois na mbanza na nzela nkamba eza nzela pa spiritualité beza nzele tondi makambo belé soko ke kuno kuta même na mbana mai kuna nkamba bangandwe kitakuna bangandwa bajise katanga boyebi salama kuna boyebi makambo belé salama kuna alors toyebi ke nkamba eza suna bénédiction te nkamba c'est beba etikala na spiritualité te donc parce que comment moi porte moko ya ba porte moko ya mystique mon boy alors donc yango moni batebele kino lelo ba nanu ba socialité ke tozana tango ya kimbangu ya le 2 juillet 1706 tozana tina ya kotalisa batu kimbangu wano mama kimpavita lobelaki esengeli na ye nini po biso peuple africain na bisika nyonso tozali tozwa kimia parce que kimia nde toza kosenga lelo guerre ekoti na Afrique mobimba presque okende koto coup d'état okende koto nini mais nyonso wana yaka biso na biso tozobomana soko kena simona ke mundele mtazana simana donc mundela lingi kaka impérialisme na néocolonialisme o biso siko to boyi biloko wana donc il faut to pesa éveil na batu bayeba lobi kuna nani Kadhafi akena ko bunda babomaki pona nini c'est pas ça bana ko construire état moko boye oye kozala fort pour l'Afrique les lobbies de zolo baba kwatuleno Congo nano na parlement balobaka français yon kwatuleno kuna avana ogenobela nini kuna français biso siko langue nano eza dominé kombo nano ezali dominé nyonso ça les a dominé or il faut to banda nano na ko reconnaître ba langue parce que na kata langue les a force na biso. Mais biso siko tokele otonyo soko lebi français te babengana il est très nzoka mutu mususu ayebi kutu français te mazali mayele koleka yom toyebi ba français lelo mboka Congo batunyo so ba kamba yango ba docteur ba licencié bani mais Congo ezokufa pays le plus pauvre dans le monde mais pays le plus riche mais le peuple plus pauvre nyoso pauvre c'est parce que ezana makambo oyo il faut eleka donc il faut ko purifier mabele oyo mabele oyo tozana ngo il faut eleka na ba purification pour que tokoka ko zonga lisusu na boyebi tokoka ko tambola malamu na mabele mais tellement mabele ezali déjà maudit eza déjà na nyoso sala eza maudit ezana lipa. OK, je crois gouvernement zolanda biso réellement vraiment za ndenge wana ke guerre na est ata bobengi ba o banan ba ya o ba soda wa ba ya e ko sila ka tepa mate kuna bazo réclamer nzoto ya un Simon Bozande n'est-ce pas oui. O ba kuna na nkamba donc nzoto za na nkamba ko na mausolée et ça papa Simon Limbangu te mais
tokoloba tozoloba yango côté malé tozoloba yango ke tozoloba yango basomisa nzoto wana ezokosenga faut to purifier mokili na biso Congo na biso mais tango déjà côté na bino eza makama kobeba mais okanga surtout ke nzoto ya grand homme de Dieu Mvuluzi Kimbangu ezali internet côté moko boye oh il faut zonga na kati ya mabele ya bakoko na ye mais jour corps wana kokita na Congo wa ekokita ekobima na sika yango ezali na église ebele okufa. Ah bon? Oui, parce que mundela ozasu na makasi te ça c'est que corps un jour mais guerre tout ça nango yango wana puis kozonga parce que un jour famille a Monsieur Croquet ezali avocat wa sambela mpumu Kimbangu bazali bakoko na bazali moko za avocat na Belgique Croquet tekolo na Belgique ba document ya histoire ya Congo ezali ya histoire ya Kimbangu ezali ya histoire ya Mpadi ezali ya Bamba ezali ya Ntwalane ezali batuna ba obasimba ba pacte magique ba numéro na bango ezali na bangunza nyonso oyo pe babima baleka na eta poana ebele bayaki po babundisa mpumu Kimbangu babundisa mpumu Mpadi parce que bebaki ke soki totiki likambo oyo na mpumu Mpadi donc biso tokozanga kolia osilonda po tolia photo sa tocha Bible soko che Bible te moye po lia ezate nde yango yaki echa Bible po baluka ndinga kolela na bango donc na Congo encore tulendo azate vraiment eza passe mingi ce qui le lobby oyo basaki forete ata lino pamba ya Lumumba izonga te pe lino parce que lino ça ramene pe bongo te éviter mais lino wana izonga combien de années pourquoi pas nzoto wa Mfumu Kimbangu ezonga na mboka si réellement nzoto za na kamba eza Mfumu Kimbangu te alors nzoto wana bazwa ngo bazonga c'est pas utaki comme ça vrai corps Mfumu Kimbangu faut ezonga awa eza wapi corps wana ezali ya on to lobi ke ezana eza procès mon bat eza procès mon parce que place ezali soto tangi lelo bakoki na lobi ba defiant soto tangi lobi kula bakoki lobi kula defiant mais soki gouvernement mboka batu ba moni ke sengeli esalema ekosalema ya omoni tozo ba soki présidence ekokite ou ekoya kuna ata présidence moko ya mboka ekoyoka pe ekosalelo kwana parce que ça bilaka premier président tolongwe to comme na deuxième président yeto zolanda sikatobi ke troisième président kozala moko mwana ya kacha ba Mvuluzi donc to ba ke soki o ba kokite o ba koya ba kotala ba koyeba tala Lumumba balakisa biso ba chena acide est-ce que moto ba chena acide lino remona donc nyonso neza escroquerie moko boye ezali baena eloko moko peut-être pour na kusala banini même peuple moyen ba yango ezate donc ça ba domination ba pouvoir ezalaka na tanata wana za ba bloc wana za ba biloko wana ba bloc alokuta ezama kama solo te. Ok, benga biso en direct s'il vous plaît, benga biso en direct quand Mfumu Kimbangu za na kambate quand Mfumu Kimbangu za quelque part o ba tiana kati ya kamba o ba plakena ka ebele kuna kopesa mbongo mabonza ezaka nzoto ya un certain Simon Mozande. Oui. Il faut qu'on wana kasongo ezonga kwa na esika zali donc azaki chef coutumier il faut zonga esika guerre zali parce que guerre aussi la jamais sur corps wana zaka na kamba donc bandeko bo benga biso en direct bino ke na kamba bo benga biso en direct c'est corps wana est-ce que débat si ba fongola déjà corps wana et si ba mona ngo tout le monde déjà corps ba ke misala kati ya lilita na Lubumbashi n'habite konde lelo na bito ke asola la porito ndenge nini l'exception na corps wana ba l'exa wana papa diange na azali liboso lango corps wana corps ba déterrer na kati ya cimetière et ko ça ndenge zali wana ndenge lali wana konde abisaption na corps wana o ba lala ba vansa wana. Allô, on mettait le numéro allô, Mbote ndeko. Papa Nteka, Mbote mingi. Ok, on va nous faire comment on a ni. Okagi mondo, Mbote kia kwe. Matondo Mbuta. Ingeta. Ok, mutua na yo. Lipasa Mbutaki mondo daza koloba. Na confirme makambo nyonso to aza koloba wana eza nde bongo. Ingeta.
Mulende la Congo Unita. Wana papa Ntoya Malala Ngomba. Ok. Ngeta. Matolo mingi papa Ntoya. J'espère que micro ya peut la poste na yo s'il y a moyen pour au région de Bisso. Ngeta. Ok, merci Mingi. Avant tout ça, suivi partout en tout cas parce que Bisso papa Ntoya, je crois moko na kati ya clan ya. C'est la carte à clé en padi. Oui. Nantine le 19 ndenabi sonyo to célébrer qui na babisika donc na PCP ma pambo na bana rateska vraiment toujours tozo koba parce que ceux qui te lobeli papa pas dité mon qui le koufi parce que le seul témoin est vrai il y a papa Kimbangu ezali papa mpadi oyo azalaki na ye aliaki na ye alalaki na ye asalaki na ye oyo esalemaki ebele nde yango tobaki même ntango bato balobi ya madimba photo wana oyo wana ezali photo ya madimba soko komi na madimba babandaki kokanga papa mpadi na chaîne na makolo na mutu na kingo ndenge kaka ezali wana ti batiango na jante ya camion oyo ti lelo nzete wana ezali arbre historique eza wana soko komi okomona yango eza nzete abikamu iseli donc ndenge pe na ambassade kuna ya Belge nzete ya mfumu Kimbangu esika batelibisaka ya vaye tokende kuna ezali donc bisika bilembo ezali ebele mais guerre toza nango ezali guerre na Vatican ezali guerre na bandeko oyo nyonso bazokosala nini te parce que guerre makasi ezali ya kotalisa bato pe ya kolakisa bato boyebi ya solo oyo nzambe ya bakoko na biso akitisaki kati ya biso peuple africain oyo akitisaki na mfumu Kimbangu oyo akitisaki na mfumu mpadi oyo biso tosenge to exploiter mais tozo exploiter biloko oyo toyebi te parce que eyaki toujours pour na ko détruire force oyo ezalaki to oyo ezali ya ntemo kia kwanza oyo bengi la lumière du monde pour lelo mona soke na DKB na BDK omona papa Mwandasi masala livre na ye makongo soke na nani na ACK papa menga sala livre na ye mabenga kango sanda soke na DKB no ba livre zo wana mutanzo bizandenge na ye non na mutanzo bizandenge na ye donc mutazu makambo ya ye moko achango na livre allez apesi batu na ye po batangaka mais ezali ba livre sacré te parce que livre sacré ezaka moko ntemo kia kwanza oyo nzambe ye moko apesaka na mama Kinzembo oyo mais ça wapi bezali wapi okomona yango parce que avant mona yango faut préparer ezali livre oui ezali mukanda totanga kaka 7 pages pas faut ça préparer neni parce que yango ezali ndenge ya mukanda soko za kobongama te mo simba yango ezate OK mais soko za kobongama yo moko koma wana osimbi yango utangi funguli utangi yango ouais matondo mingi na kanisi tozoke malembe toza penza awa pote to beta vraie histoire ya mfumu Kimbangu bien que ça déjà falsifié belé mais to zong ça peut histoire wana vraiment un que ba menace ça bon mke pourquoi papa Tseka obandi likambo ya corps papa Kimbangu éviter que ça mabe tout ça eza mabete mfumu Kimbangu alobete neleko o esengeli totalisa batu bosolo to bomba bosolo te totalisa batu o ezali ya ye pour que batu pe ba yeba ke o toza kokende tangu moko pourtant tozo kende kalate kamba na ezala détruit ah oui parce que nkambe kota ja politique moko koma lokola la Vatican soke na Vatican mona papa baza na armée rouge na ye. Alors donc bisopé peuple africain toyebi comment il faut parce que nkamba bato bazana nkamba bayebi déjà que papa Kimbangu papa Diangene ebisa banke ba vrai kimbangiste bazali banda ayebaki déjà histoire ndenge zalaki yango mona ebisa banke ba vrai kimbangiste bazali banda bayebi histoire ebisa bango eza onge na tiki bino na rond point so nda tiki bino na rond point
donc faut boluka muna mdoka nzela atalisika nini na okende alors déjà tant que ça va vrai kimbangisa bazali banda donc ça va déjà que makambo ko ya na mbale sima boko koka ya ngote donc ba vérité ko ya pe makambo ko ya boko koka ya ngote parce que bango ba ko ya na boso na bosolo parce que ba ke batunyo so poso ka ba vrai que ba libanda c'est que batunyo so bazala ki wana bazaba faux c'est ça bazaba faux donc yemo ko ba yeba ki azali faux parce que soko tali bien même ebembe na yo moni ba bamba o mabanga soki mutu déjà na kati ya mboka na yo oza ko salela ba bambi o mabanga ezolo bake valeur na yo ezaki pas donc yango il faut ko yeba ke na ngongo to komi toza tangu ya kotalisa batu pe ya kolakisa batu yango tozo tala so tali même famille ya yemo ko papa ya ngenda mutu asali kimbangisi mais moi ce n'est sonde comme ça to kufa kuna baboy ka kota na nkamba papa fermé na kasangulu est-ce que libota na division et puis kimbangisi bazba ke non bolingo misala pe bo tout ça mibeko mais bolingo ezate kimbangisi batu bazobomana batu na kati ya nkamba bazochela batu ba poison na kati ya nkamba bazokosala makamu na kati ya nkamba est-ce que wala to sala ni mundele kuta wadofanda kuna nambasu mundele c'est grave mundele abo mbasu na kamba allo mbote mbeko komo na pe beso wapi Resi za ngai ni tena eba allo mbote mbeko allo nalobi boye naloba boya bikambu bozele ka boye soko boye histoire ke ya kimbangisi botika allo voilà ba kimbangisi ba réagir ba biso non bango sko fo ba luka ba yeba histoire bakotuna batu bakoyeba bakokota la ba biloko bakota ka wana bakoya koyeba vraie histoire parce que vraie histoire o ba la na nkamba eza yango te histoire eza falsifiée mundela lingaki ko lakisa vérité mfumu kimbango na miso batu te abomba ki yango moni tilelo komba kimbango babomba ngo ko lesaki ya christianisme o komba kimbango ezaki non ya christianisme mais soki na nkamba kuno okutaka envoyé de Jésus Christ okuta na kati ya motema bacha kurose parce que baza toujours na système à retour intégré au pays o biso tozali système ya mvuluzi za poto éveillé batu bayeba ete biso peuple africain na leko tozali na nini tozali esengeli allo mbeko mbote mbeko bamso ya komo nani allo oh il est parti il s'est basé fâché makambo akimbango ye moko bandima ete donc ezaka bongo lelo bazobenga papa kiangani nzambe bamusu papa kiangani molimo santo bamusu papa kiangani ye wana papa nani papa kimbangu tout ça tu comprends t'as la confusion hein non papa kiangani komoneka papa kiangani azana epe kimbangu te azaka kiangani azana epe nzambe te azana epe molimo santo te azaka kiangani azape molimo santo te azape nzambe te azape eloko te azaka kiangani représentant chef spirituel église kimbangisi elle centre d'accueil parce que na elle mon koto pe ba pe na représentant légal na bango oya elle mon koto donc division kimbangisi ezali bitumba ya bango na bango bayebi eloko ni bawelaka mais biso tozotalisa pa ya kimbangisi mais totalisa ya kimbango ya le 2 juillet 1706 oyo alata mokili mobimba puis continue papa donc yango moni tolebisi bato ete mfumu mpadi oyo biso tozokolobela soki bato bayebi ete donc histoire nyonso tozobeta ya kimbango ya nini tokokoyeba yango te bakimbangiste bazali ba chrétien mais biso toza ba chrétien te biso pe toza bangunza te ndenge tozolo ba malamu biso bampadiste tozali banvuluzi allo mbote ndeko komo obenso wapi allo
Allô, j'appelle bien en direct. Il est parti, il est parti, ok. Yango moni papa mpadi azwaki mission. Tango papa mpadi bavana mfumo kimbango akangaka makamu misatu. Makamu misatu na bakangango babi matuta. Matukanga, matubinda. Donc 3 matuta oyo tolobaka, oyo tokanga na oyo tokanga kanga. Donc oyo tolobaka atubazoloba mfumo kimbango mvuluzi. Mais oyo toyokana oyo tokanga matubinda mutu moko ayebi yango azate ne yango tozoko pesa batu bindula makambo oyo bango tango mosusu ko pesa bango kanda mais epesa kanda te epetinda yonde okende kotuna malamu po oyeba. Allô mbote ndeko dala musika poste télévision s'il vous plaît. Vous allez mon petit poste de téléviseur bien aimé. Ok, allô? Allô? Je crois qu'il est parti. Ok. Domoni na katsa makambo wana. Yango nde eza kobongisa biso. Po lelo batu bazwi makambo na ndenge na bango. Bazwi makambo akufumuki mbango bakotisi yango na ndenge na bango. Bamsusu bakomi donc moya koloba utezate. Parce que bamsusu plus que kutu papa kimbango. Oh Fumu Kimbangu, oyo tozoko lobela, azamu taba respect belé. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, papa. Oui, bonsoir, bonsoir. Ah, la belle a commis la bombe. Oui, papa. Ah, n'a papa azolo bawana azolo makambo ya vrai, hein? Parce que papa Diangue dans le bar à solo que la vraie compagnie de Mazan Banda, vraiment c'est solo. Mais nous, on est papa journaliste, elle a fait une photo à papa Diangue dans le dit qu'il y avait des terrains, tout ça, on a vraiment fait ça dans la monde. Ok, merci. Je crois qu'il y a un problème de connexion. Je crois que si tout va bien, ok, tu as un problème de connexion. Je crois que la semaine prochaine, dans la semaine image Joana, comment voulez-vous Mouto à Koufa déjà, ça fait beaucoup des années, déterrer corps intact Kabongo. Moi, le logo peut-être moi pas si Yangwana. Mouto à Koufa na ye, moi Kala, mais t'as que ça, déterrer corps sera intact Ndengwana, Bilamba sera intact Ndengwana. Moi, le peut-être que moi, nalingaki na talisa batu ke photo aneza ya Kimbangu te. Ah bon? Photo aneza ya moko ya représentant moko ya Kimbangista kufaka. Parce que ce que yaki Kimbangu no mona ki bango misato bazala ki wana. Mais so tali photo na mona ka papa diangenda, mona telemiye moko na côté moko boye na mwasi na ye. Donc maintenant wana isuki yaki Kimbangu mwasi na zala ki pembeni te. Donc wana ya photo moko ya mundimi na bango moko peut-être. Mais pourquoi non, bango baza batu ba montage. Donc ils ont monté beaucoup de choses pour na ko faire quoi batu tala batu ba montana ko faire quoi batu ke Yezu na Kimbangu ba kangana photo ba pesa na mbote bazwa na fungula ba pesa. Donc ya ba bloko moko ba faire ba sala ki yango na batango. Ya mais pour la vérité c'est yaki ne sikana yango. OK, avec confirmer information na kamba ba même sur le site moko ta Zamba au Awande esika Kimbangu na Yesu ba saki passation à pouvoir. Awande Kimbangu afanda na Yesu ba saka passation à pouvoir awa bofuka ba awo senga nyonso. Talaka ko ça en recherche pour ça ni. Je crois semaine prochaine na koluka ba image sur ba photo na même la bino awa. En tout cas la semaine prochaine nous avons une grande émission sur la résurrection de Jésus-Christ. Est-ce que Yesu a koufa pe à c'est quoi pe à ça la bombe est-ce que dans ça Yesu de torbik ça matin je crois que papa Kimbondo sera là avec nous tous va passer rebelle pe chorale centrale ba ozalawana pour te bayer Mbappé pe chorale la biso ekodim itaga ozalawana pe chorale biso je crois la voix du salut ozalawana pe va passer musu ozalawana to yé bato analyser mon bouquet wato bouquet na mon bouquet histoire biso bato zongili l'autre mais le cas il y a pas que total ça va pas que to la nom élément moko ya chorale ekodim avec Ekodim 2 minutes comme s'il vous plaît 2 minutes moi
Si, je crois que notre chorale Ecodim sera avec nous le mercredi prochain. Je crois que Solomon Mouké avec la direction, je vais rajouter une minute comme ça, tout ce là spécial Pâques. Merci Papa Kimbondo, merci Bandeko Joka Bolobite Lelo. Bon, lui, ça m'a dit semaine pour Bolobert. On me cause à l'obité. Bobo quand même. Ok, bon, bien semaine prochaine, je crois. Mais quand même, attends-moi, repère ça. Motenan. Merci mingi na pese mote na bakungunza babikisi nyonso ya mabele na biso mokili Afrika bongo na ebiete mai tozali kolanda pe tozali kolakisa ezali malako oyo bakoko na biso batikeli biso lokola koko kimbangu koko mpadi bongo mai batikeli biso nde ezali po tolongola moyindo na bowumbu pamba tel 1921 fumu kimbangu ayaki mpona kolongola biso bayindo elama molili na miso mpona na biso pole ya mokili mobimba ete kona kona bato na bato bazali na bonzambe na bango le oyo ezali ntango ya suka mpona kosukisa likambo nyonso po ete moyindo amona pole ya mokili mobimba. Oui papa, un mot. En tout cas, merci pour la bonne minute. Merci papa Nteka pona ngai na kobagisa kaka boye lolenge mokonzi alobi bato bazala na kanda te mais tozoluka nde tobimisa mboka na biso Kongo pe Afilika na lokuta. Pour ceux qui tout le kuta to banda konyoka makaka boye. En tout cas to sengi na biso nyonso bana ya papa Kimbangu to pesa maboko po bosolo emona na po kimia ezala. OK, un mot sur papa Koto. Oui. C'est dans une minute à 2 minutes, c'est grâce à notre directeur de production, tu as besoin de 2 minutes. Allons-y. Donc le makaka bacha temete balinga baye balikama ondenge ezaleli. Merci qui va. OK. Bon, Ok, merci na bandeko nyonso balanda biso mkolelo capitaine Manoka, merci na papa Ntoya wala na biso président mkolelo, merci ba baso penza bazaki bako ala biso bandeko Kimbangise, ce que vous avez na réplique de bino, nous sommes là en fait que boya pour natia la bo répondre papa et Kimbola za d'accord. Rendez-vous la semaine prochaine à une grande émission spéciale Pâques. Papa Kimbonde sera là avec nous. Pasteur Belé peut amuser Barzalawana, peut chorale centrale Barzalawana, chorale la foi du salut, peut chorale Ecodim. Tikete Zambe Mokele le corps financé après mon bino banso peut avoir besoin Bakou, il y a la mission na pourquoi na lelo. Merci na Josué na caméra. Merci également à papa na biso Sandra. Merci également à Konde qui réalisation. Merci également à Dipo, la directeur de la production. Merci également à DG de la Gino Dinanga. Mercredi, rediffusion, c'est le samedi à 22h. Ciao.